na masio ali mwasi ya tendresse ako simbaka tata boy ako simbaka tata boy ako kendeka na tata malembe tata palingaka bongo mamasie mitiki avisoni bipai to ali na boîte de nuit tala njoto yaya tala njoto mama wa taifa Ejika TV ya solo bato ebele bazali kotuka mamasi bato ebele bazali kofinga mamasi ya solo bofingaka ye na soni bofingaka ye na soni botalaka ye bien te mopawa lobi uta na yeba mamasi tomona na biso mamasi na baplage tomona me mopawa bwaki mwasi na ye talent mama wa taifa Ejika yokanisi ete kote bo mwasi eninganaka te ya mamasi boni totikali koyoka ta ya ngambo ya mamasi te boni totikali koyoka ta na ngambo ya mamasi te nyonso ezali ok nyonso ezali iyo mpo ayebi ntango mobali na ye koyebisa ete kolanda wana te nga nazali bobele kotoyo koyoka wana te nga nazali bobele na yo azali koyeba ntango mobali akei mpona kosamize etango mobali akozonga. Cette femme maîtrise bien son mari que personne. Cette femme maîtrise bien son mari que personne. Je vous avais dit, moi je ne peux plus venir répondre les gens qui insultent Mamassi. J'ai compris que c'est grâce à vous aujourd'hui que Mamassi est devenue star. Mama wa taifa Ejika TV. Mbote na balandi na biso nyonso ya Ejika TV News ebe balandaka biso mokili mobimba. Topesi bino mbote bipai nyonso bozali, totomboli bino boya iboye ibolamu na Ejika TV News esika masolo elali. Bo s'abonner, bo liker, bo commenter, bo partager. To sala kandenge to yokani ekozala malamu mingi koleka. Merci beaucoup na sponsor na biso officiel et de beauté esika zali ko traiter banduta ba kentos eloko ebiengami batampo ya elongi o ebeti yo pona bisalela ya ba produit ya makasi et puis tozali koloba non na o etali hydroquinone ozali pe na besoin ya ba collagène toutes sortes ya ba collagène contactez ka numéro ya Jika okozwa ba collagène na yo na ndenge nyonso osengeli toutes sortes ya collagène ezali epai ya de beauté. Merci beaucoup na bandeko balandaka biso bipai na mokili mobimba surtout ba kofiete na ba kofifile le vrai de Mamassi le Cindy Love ba femme ya makasi les femmes capables les femmes responsables na pesi bino mbote bipai bozali mbote na Fabrice Mande na sima ya caméra. Bienvenue na émission na biso to le bela nyonso to kobomba elo côté elongo na Jika la mère des nations la yaya des nations la tantine des nations. Je vous dis, je vous salue parce que nazali tata mwasi ya bato ebele, nazali mama leki ya bato ebele, nazali mama kulutu ya bato ebele. En tout cas, na pesi bino mbote yo moko okozwelanga na forme nyonso kolinga. Soki nazali yaya na yo okoloba yaya, soki nazali leki okoloba leki, soki nazali mwana okoloba mwana. Matondo mingi, merci beaucoup. Nalobi ete le vrai de Mamassi boya bato nyonso balingaka Cindy de cœur. La femme selon le cœur de mopa o mokonzi songa mbeli mboya tobetana no masolo mingi ya solo bato ebele bazali kotuka Mamassi bato ebele bazali kofinga Mamassi ya solo bofinga kaye na soni bofinga kaye na soni botala kaye bien te mopa lobi uta na yeba Mamassi tomona na biso Mamassi na ba plage tomona me mopa wa bwaki mwasi na ye talanjoto Fabrice Mande bwakelanga image tebe za bilili te na woloba me talanjoto yaya nzoto ezanga likwanza nzoto ezanga libaku nzoto eza glisse me nzoto yangani yaya balobaka mwasi ya batu balulaka ye na musika kopusa na pembeni te yoko oyebi ke ozali mwasi ya batu yaya ozali talatala mwana kutu mwasi azali na mobali na ye me bazali kolula ye me yeba ke nazali mwasi ya mutu eza très important soko ozali mwasi ya mutu ata batie yo lisu yeba komi pesa respect parce que oyebi ke je suis la femme de quelqu'un c'est normal talaka yango na musika parce que mukolo nango azali permanent. Merci beaucoup azali wana azali kotala azali kozimele ezali mingi ya solo tango ozali komona Cindy ozali komona Kofi tango ozali komona Mamassi ozali komona Koffi Olomide soko otali raisonnement otali nyonso même elobeli tout c'est Koffi Olomide
Lelo na koma kolanda mama si même na ba geste na répétition. Ce qu'on l'a dit mama si même na ba geste na ye na répétition, tu vas comprendre que c'est Koffi Olomide. Koffi Olomide alingaka biloko ya ndambo te. Koffi Olomide alingaka biloko complet. Alingaka tango azobeta mindule, tango azobeta ba instrument, tango aza kobina, tango aza koyemba. Oyo ezala ya komata te, oyo ezala ya kokita te, nyonso ezala esika moko, c'est mama si. Tu vas comprendre que même na kati ya concert, même baza koyemba, mama si alingaka, vana ye ezalaka wana, amata te, akita te. Soka kiti fo ezala na ta o azomata, soka kiti fo ezala na ta o akitaka. Ezali mopao. Mopao amikamataki, amikotisi na kati ya Sindi. Qui est notre mama si. Amikamati mobimba, amikotisi na kati ya Sindi. Côté mama si, akamati, mopao akamati mama si, akotisi ye. Yango komona mama si ayebi biloko nini mopao alingaka, biloko nini mopao alingaka te. Yo komitu na couple sali 18 ans ensemble. Babenda na kate, basuwa na kate, makambo ezalaka te. Tango ba mongando balekaka bakobeta tolo ete biso tozalaka ye. Yo kanisi ete kote bo mwasi eninga na kate ya mama si. Boni totikali koyoka ta, ya ngambo ya mama si te. Boni totikali koyoka ta, na ngambo ya mama si te. Nyonso ezali ok, nyonso ezali iyo. Mpo ayebi tango mobali na ya koyebi sete, kolanda wana te, nga nazali bobele kotoyo. Koyoka wana te, nga nazali bobele na yo. Azali koyeba tango mobali akei pona kosamize, et tango mobali akozonga. Cette femme maîtrise bien son mari que personne. Cette femme maîtrise bien son mari que personne. Je vous avais dit, moi je ne peux plus venir répondre les gens qui insultent Mama Si. J'ai compris que c'est grâce à vous aujourd'hui que Mama Si est devenue star internationale. C'est grâce à vous aujourd'hui que personne ne peut pas éteindre le feu qui allume le nom de Mama Si. C'est grâce à vous aujourd'hui que Mama Si est devenue le miniature pour donner la visibilité de plusieurs personnes. C'est grâce à vous aujourd'hui que Mama Si est devenue la femme la plus célèbre de la RDC. C'est grâce à vous. Ça, je vous dis la pure vérité. Et Namote Mananga Yakokita, avec sincérité. C'est grâce à vous aujourd'hui. Alors moi, je me pose la question. Si tu prends la peine de faire publicité gratos de Mama Si, à quoi bon de venir te dire pourquoi tu as fait ça? Je peux venir seulement te rappeler que ce n'est pas comme ça. Pour faire 18 ans avec un homme célèbre, avec un homme que toutes les femmes souhaitent d'être avec eux, ce n'est pas facile. C'est parce que moi, si wana a maîtrisé mobali na ye, moi si wana a yebi ke oyangai mobali alingaka boye, oyanga mobali alingaka boyete, oyanga mobali oyo eza ya mutu ya pona ye, oyangai mobali oyo eza ya mutu ya pona ye te, mobali nanga alingaka nga na bato te. Yaya, il faut connaître ton mari. Cet homme connaît cette femme connaît son mari, son homme. Mon mari là, il est très jaloux. C'est là où ils ont cherché à piéger. C'est là où ils ont cherché à mettre des pièges par-ci, par-là. Mais Batika la réussite. Parce que d'abord, Koffi Olomide, il est là uniquement pour protéger Mama Si. Koffi Olomide a dit, s'il y a quelque chose, na koki kote kate na vinanga, c'est Cindy Leker. Bandeko, il y a deux phrases
mopa wa lobaka biso tozwaka yango ta mosusu tozwi yango na koleka. Mais ce sont des phrases quand un homme dit. Nous pouvons dire que 18 ans, mobala ko baye yo. Mais je vous dis, quand un homme t'aime, quand un homme trouve quelque chose de valeur en toi, même au sali combien des années, cet homme-là ne peut pas te bailler. Cet homme-là ne peut pas te fatiguer. Cet homme-là sera là. Surtout que vous partagez beaucoup de choses ensemble. Surtout en matière de business. Vous partagez même passion. Et quand ça la bomimi nanda kuna kanda, lorsque vous arrivez en répétition, beaucoup permettre que les musiciens baye ba kebo suanaki. Beaucoup ça la mascara que bozala na harmonie. Beaucoup ça la mascara que bozala bon terme. Beaucoup ça la mascara que tout le monde accepte et accède à votre. C'est très important. Hier, je vis page Moko et posté mon pas avec Mamassi 2014. Bague 2014-2024, ça fait 10 ans de cela. Mamassi azalaki na bague na Moussapi. Même pas jouant à l'époque, comment qu'est-ce que ça kalikambo musique ou bien nini. Donc, les gens ne comprenaient pas pourquoi cette femme-là, bandako. T'as la sokomoni moi na bague. A ta présenté yo mobilité yaya yeba que moi suis déjà occupé. Mettre ça dans la tête. Sokomoni déjà moi si a la taka bague na Moussapi. A ta la kisio mobali na yete. A ta sali ba 20 ba 40 ba 50 botika la komona mobali na yete yaya. Une femme ne peut pas porter bague na Moussapi sans propriétaire ya bague wanaki. Jamais. Moi-même, je me pose la question de savoir tout le temps là, cette femme-là, Azalaki na mobali na ye. C'est parce que cette femme a accepté d'abord. Il y a que mobali na ye à kota na kata motema. Aye baba défaut, aye baba qualité. Mon mari aime quoi? Mon mari n'aime pas quoi? Je ne sais pas si j'ai bien parlé ça. Alors, Cindy le cœur n'est pas comme toutes les autres femmes. Cette femme, il est unique. Cette femme, il est spécial. Cette femme-là, il est extraordinaire. Donc, Kofi anakacha Cindy, Cindy anakacha Kofi. En fait, les deux bazali ko former clic yabama passa. Yaya. Tu peux perdre tout le monde, mais tu ne peux pas perdre un homme oyo. Vous avez partagé naïe complicité. Lorsque vous parlez, tu ne vois pas dans cet homme un homme, mais tu vois un ami, tu vois un frère, tu vois un papa, tu vois tout. Tu parles de tout sauf de rien devant cet homme. Attention, ce n'est pas un homme. Lui là, c'est ton ami. Alors il faut le protéger. C'est de la même manière chez toi, un homme. Alors Cindy a trouvé chez Kofi tout ce que je viens de dire. Kofi a trouvé tout ce que je viens de dire chez Cindy. Pour revenir quelque part, vous ne pouvez pas me dire que une femme qui a fait 25 ans, 26 ans, 25 ans, 28 ans avec un homme, vous avez décidé de se séparer. Vous pouvez me dire qu'avec tout ça, là, cet homme-là, il était seulement méchant. Non. C'est là où je vous interpelle, vous, qui prend les images de l'ex, vous mettez ensemble. Attention. Voilà aujourd'hui combien de fois Kofi Olomide a coaché moi si na valeur. Kofi Olomide a montré dans le monde entier que ngana sina leki na sali chemin nanga. Oche la ngana ba image ezali ko salanga sengo, ezali ko vimbisanga, ezali ko komisanga grande dame. Tala mama sindenga buakami. Talanjoto, ya image ko pesa somo, image ko bangisa, image ko pesa nzoto ko lenga, tala beauté ya mwasi, bino batu boko finge na soni, boko sale publicité sans le savoir. Parfois j'aime les ennemis de Mamassi parce que vous êtes là, vous êtes en train de faire le travail gratos. Parce que quand nous on fait le travail là, c'est gratos, mais on fait avec amour. On fait ça
Il y a des cœurs, il y a des commentaires qui nous donnent du courage. Il y a des commentaires qui nous donnent de la force. Parce que nous-mêmes, là, on fait ça avec plaisir. C'est notre passion. On dit, on doit exercer notre passion à travers cet amour. Tous allez porter na couple au long idée. Après, si man de bois quelle image ou un bon auto ya koso. Masio ali mwasi ya tendresse ako simbaka tata boy ako kendeka na tata malembe tata palingaka bongo mamasie mitiki abisoni bipai to ali na boîte de nuit tala njoto yaya tala njoto rêve ya mutu nyonso rêve ya mobali tu rêve ya mwasi tu ezali azala na kimia ato zali na mbongo kote bulingo soki kimi ezali te okozana kimia te rêve ya mutu nyonso. Il y a un homme qui a écrit un homme trouve la paix, la joie, bonheur lorsque il a une femme qui lui donne la paix. C'est un homme qui a écrit. Seulement un homme qui a écrit. À partir de 33 ans monté, un homme n'a pas le temps de d'éduquer une femme. Donc un homme a besoin d'avoir une femme qui est son partenaire, son collègue, son ami, qui se comprennent même là où il y a des disputes. Cette femme-là comprenne son mari. Ça peut prendre tant de temps, mais tu comprends ton mari. Tu dis, ce n'est pas l'habitude de mon mari, je dois comprendre mon mari. Mon mari n'agit pas comme ça, je dois comprendre. C'est ce qui est très important. Aujourd'hui, on peut beaucoup condamner les hommes. Je sais qu'il y a les hommes qui sont trop méchants, mais attention, il y a des choses qui se passent que nous-mêmes, on ne maîtrise pas. Que tous en a besoin de sagesse. C'est pour cela que je dis, cette femme-là, Azali pour incarner sagesse moko très capitale dans nos vies. Na âge, maman si aza yaya nanga. Ezala ya une année, ezala ya 2 ans, c'est yaya. Mais attention, sagesse de commencer à zanango. Ezali makas. Mais tant aux autres lanzoto à maman si, batelemi si yenanga, est-ce que yoko eba azali yaya nanga? Azali na nzoto ya rêve. Nzoto yo batu nyonso bazali koluka. Batu bazomela ba matungulu ezali ko boma bango ba estomac. Batu baza kolalela ba citron, batu baza kolalela ba chuna ba tomate. Po ba koma na nzoto mama si azanango. Ezali nzoto ya rêve ke mwasi nyonso azali koluka. So ba Kim Kardashian bakendaki kokatisa misuni. Lelo maman Olive, la femme que j'aime beaucoup, akata nzoto bakenda kokata estomac pour que atala toujours na standard ya santo azanango lelo. Mais quand je regarde une femme qui incite mamasi, c'est parce que atie botos te. C'est là où je vous conseille de prendre des collagènes, inviter des botos, parce que botos ezo numisabino bozo koma lokola bascalette. Et qu'on protège aux ala na baridi te nazalaka na lèvre mutu moko ayebi singo za na baridi
c'est normal. C'est normal. Avec mon âge, moi, si à taille, c'est qu'il faut se demander trop. D'ailleurs, moi, c'est bien parce que je me protège. Alors, cette femme-là, quand vous regardez cette femme-là, quand vous regardez le vidéo, balancez-moi les vidéos, je suis en train de parler. Quand vous regardez le vidéo, vous regardez le pied, vous regardez les tailles, vous regardez d'abord, regardez Mamma Mia, Mora Mama. Mamma Mia, Mora Mama. Cette femme peut tuer, cette femme peut assassiner quelqu'un. Mia, Mora Mia, Mama. La beauté, la femme de quelqu'un. Regarde. Bako bwake mbongo mopa ko kange ka lokwa senti mopa lobi keba bwaka mbongo meyeba za ya bat ntala ye mosika meyeba ya sabat kengela ye mosika meyeba za ya bat ali lokwa batwe mi ya mora mama tala njoto mama siti kako boma boye ofinga kayende na son ofinga kayende na keto yaya boya ebele bofinga lisusu. On a besoin de vous. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Mais j'ai quelque chose à vous parler. Vous avez osé. Tout ce que vous avez, mon papa Wakundi Ango. Abimika na bolonga ni na yebo e pa. C'est là où mon cœur me bat. Abimika na oya yebo. Ma qualité nyoso na maye. Wow. Alors je pouvais vous dire quelque chose. On a battu bazui que moi na mopao ayo kindule ya musicien mususu. Attention. Biso moko tozali na bana na biso na bandako. Bazali ba fanatique ta mususu ya ba musicien o biso to soutenaka te. Nazana bana na ngai mibale ya basi. Baza ba fanatique ya Rebo Chulo Mukage International mama na bango. Mes propres enfants. Balinga karebo po bakufa. Balinga karebo po bakufa. Mande na sima kamera yazali pona inosubi okoki kokata ye kingo pona mopa okoki kokata ye kingo pona feregola me inosubi eza lokola akota na kati ya nzoto ya mande soki inosubi soki lelo mwana nanga atie miziki ya mutu mususu c'est parce que eza fan na ye. Est-ce que eza sujet? Est-ce que eza likambo? Bo pelisango ba live, bo tombola yango. Je vois que bino ba wario bozaka na posa ya actualité. Bozalaka na manque actualité. Moi je ne trouve pas où le problème. Et je ne peux pas me mettre pour dire que moi na wana non. Ezali sentiment na ye, asa fanatique na ye, alingaka mutu wana. Moi je ne trouve pas le mal. À cause de la mwana ya méga star lokola Koffi Olomide, maza fanatique ya star mususu. Où est le mal, où est le problème? Vous faites des lives pourquoi? Bozui mwana muninga boche na minatiri bokomi kotombola ye. Botombola ya bino o bazali ko finga butu pe moi. Ce n'est pas notre problème. Je voulais passer le message pour comprendre que pour moi là, cette chose là, je n'ai pas vu ça quelque chose. J'ai trouvé ça normal parce que mutu nyonso azakana guna ye. Et puis vous comprendre que ba musicien belé ya kilelo bazaba fanatique ya bano bazaba wesh. Bazaba fanatique ya bano bazaba wesh. Ata na ba concert na bango komona mingi bana ya ba wesh nde bakendaka. C'est normal. Il faut comprendre. Alors merci beaucoup na Fabrice Mande na sima caméra. Mama Sizala na ye. Kandengo kangie wana mande chelanga toka bwana. Kandengo kangie wana yaya. Kotika yete zala na ye yaya. China suka. Quand on aime, on ne se fatigue pas. Peu importe ce qui peut nous arriver. On est dedans. Je vous dis au revoir. Aimez, likez, partagez massivement. Maman si aujourd'hui, maman si demain. Jusqu'à on est dedans. Tu ne veux pas, tu sors. Tu veux, tu entres. Personne t'a empêché d'aller, personne t'a empêché de sortir. Mais nous là, on est supporté. Mais jusque-là, c'est notre temps de célébrer la victoire. Longonia, Bayo.